Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yoleki, fin. Suivez www.panzasangoyacongo.com. Une image motazo Panza Sangoya Paris partout. Yé tolo to bangela kaete. Yé pona bilili tolongola ye. Edino image Panza Sangoya RDC, Panza Sangoya Congo Kinshasa. Edino image kitoko. Edino image Panza Sangoya Congo. Edino image. Edino image. Bonsoir ba image. Au anniversaire fête Edino image. Edino image ata moto tenga makokamwa. Edino image Panza Sangoya Congo. Talaka. Ouanga bien. Edino image. Panza Sangoya Congo Edino image. Sangoya Congo epanzana pa wapi? Toana TV moko Panza Sangoya Congo Edino image. Kitindindi chakudidi so taite ba chekai papa lutumba ke yotiki biso vraiment na mpasi ndenge bana bandal bakoma ko regretter présence à Kincaster ndenge bana Congo bakoma nde kolelaka wapi madilu ndenge elimangala nde ya koma kolela ya pepe kale. Oh chéri, okende ke malamu boile wo elaka yo komela kanga soki okomi nayeba bolingo yo bosani ngate o nazali se kozela mokolo junior mukulu akozonga e ngayawa ata sango ya pamba basusi o yawe ye oh mama yeah. Oh maman, yeah. Bla la la la. Bon, de toute façon, ce dimanche, le 7 avril, Tokutani chez Mathieu Kamani, hommage à Vessimaro Lutumba. Banzembo Nabino Zalara comme d'habitude, mais spécial dimanche, Tokansape ba vienyo sonde Tokansara ba vie Kinkester, ne Tokansara papa Wemba. N'est pas Tokansara vie Madilou, Pepe Calais, mais venez nombreux toi repartager malheur chez Mathieu Kamani, à ne pas manquer ces rendez-vous. Le 7 avril, sur Avenue 25 Avenue Lénine, Pierrefitte sur Seine, Bissiga la Dance Montana à Sepel Starbino, ici c'est Paris, c'est Mathieu Kamani. Bah bisous Nabino Ango, bah mes condoléances Nabino Ango. Mais Audrino Muzombo, Richard Kabambi, Adelar Menga, fils de Dungu, Merluno Masungi. En tout cas, vraiment, Gilles va image. Gilles va image. Donc, Gilles va image. Azali garçon et Nangenge Moussous. Nega la pote comme un monde à Macron. Le temps passé ne revient plus. Malgré tout, il y a que je ne suis pas venu pour abolir la loi, pour accomplir. Les allo la biso dozo reconnaître Rumba et Vessimaro, Yaoum te sali Congo. Donc, Gilles va image. Azali garçon azo travailler mingi. Avec Blaise Zebede, Blaise Zebede garçon est bien à Bandalunga. On a essayé que Keba na basita Keba. Donc Blaise Zebede vous découvrir que basito les autres la probiso artiste gozala. Ba mes condoléances na bina ngo. Donc dimanche à ne pas manquer. Bon il y a un paiement. Ne bazo finga à la place à cimetière à musicien. Mais il y a aussi les artistes qui sont nés des artistes. Ce ne sont pas les artistes à Simandako. Donc la danse Montana frappe encore. Les géants catalogue de Kosankanda, comme Barbenganga Mikolo, la danse Montana Spiritas, garçon Yemba, depuis Abotamake, vous ne serez pas déçus. Mes condoléances, venez nombreux. Atina biso tolingana yawe pesa Ibisani bango Veve kiame Veve kiamonana Obeti bosunga Jasi mayasi Obeti bosunga Ali kiamonana Obeti bosunga Papa netosie Obeti bosunga Maître Goliath
Obeti bosoma Clément Mambema Tonton Jacques Neraliete mama Obeti bosoma Clément Mambema Banjuti mao Nanya kakamela mara Fiwata Atala sengi mama Nanga futai Ondeme mepise Kotu misoma Saki pata Dosali bato bekolo bobo Yahweh Atina biso atalingana Yahweh peso Misani kyono Mutita Baboti bosuka Mekoro liate Baboti bosuka Umbeto Baboti bosuka Clément Mambema Tobeje kamera liete mama Abeti bosuma, jansi, mayasi. Abeti bosuma, bebe kiamangana ya. Abeti bosuma, bebe koyane. Tobeja kemera yete mama. Abeti bosuma, Clément Mambema. Banjuti mao. Banjuti mama, sheria yedisa kelita. Turme,
dimanche, ouais, venez nombreux. Na 25 rue Lénine à Perfide. On a reçu la hommage. Grand mission na biso la Des Montana pour rendre hommage na icône à Congo et Afrique Momba. Papa Lutumba, Simaro Massia, leader. Nous avons un cas d'hommage à Papa Lutumba au Lobini. Ouais, merci beaucoup. L'élévation vient de Dieu. C'est une grande personnalité. Jimmy Bofosa, moi, Kenda Sango. Bagarso qui toko ya bana bandalo ba s'imposer en plein Paris. Bagarso ba sala pobiso tozala. Artiste, malgré tout, il y a des injures qui sont à cimetière à mission. Mais nous avons sala. Tant tout le monde a bagarso qui toko bazo teka bilamba. Parce que bato bakoma kolobaki oh Panama te Panama mona Casa d'Abraham ya la tsaranga et la Danse Montana ba pièce musu bozo sepela nango toujours na kata ba image ba masala na Facebook eza Jimmy Bofosa on a vu ça que garçon azo passe la mbuma c'est-à-dire l'élévation vient de Dieu tala ba beauté ko tundenga zali bino mobotala a mona banda la solo mais le lo comme mona ya France pour na bana ya France nyonso bana Belgique bana Europe mobimba bana London vraiment les autres ont toujours kolobela et le kokaka moko et hommage à Viena biso Lutumba Simaro icône à Tikibiso ndeka to regretté qui dernièrement to regretté mingi vieux Papa Wemba to regretté au Pepe Calais et to regretté pe mingi vieux Kester yango lelo moni mes condoléances toujours pesa mingi na vieux Simaro ndenge pe to pesa mes condoléances na famille Taboulay en tout cas to pesa pe mes condoléances na papa Franco Chuchu Lambo to pesa pe mes condoléances na famille Madilou et puis vieux Dito Yongo vraiment ils a passé mingi nazana balenkoi awa na balenkoi awa donc na obenga lenkoi alobela na mwa muke L'enkoyi na obengo mwa muke olobela pona papa Lutumba et puis c'est dimanche maman Claudine c'est dimanche à ne pas manquer chez Mathieu Kamani à ne pas manquer to rendre papa Lutumba vraiment hommage c'est-à-dire ndebo lingaka la danse abetela bino banzembo la bino ezali mais ça hommage spécial pour na papa Lutumba na ba vieux Kester ba vieux Dito Yongo ba Pepe Calais to bosani madiluté alors na opesa pe artiste na ngai lenkoyi mutaban tuntu mwana nsangu mais na lingi lelo atrahi ngate alela ta acapella pour na papa Lutumba parce que toza devant Casa d'Abraham garçon azola tsabatu Syrie Marcadé en peine Château Rouge 21 rue Marcadé bana bandala Paris 18e voilà na pesi na lenkoyi olobini pour la papa Lutumba en tout cas merci pour la parole leader babi miko na benga number 1 des fois ça connaît pas demander faut tout na la Des Montana couloir autrement dit adresse tout ça papa na biso Lutumba Koufi donc na biso tout me connaît la famille Lutumba tout na famille musique tout alors nga pona nga ale lenkoyi na olela kaka pona père na ngai nga Koufi en tout cas atiki biso histoire rebelle quoi est-ce que c'est histoire rebelle musicale donc ça parmi vraiment ouais nga bofa loba pour tout ça devant Casa d'Abraham longola loboko na yo ya suka yokolela masumu na yo na boyo simba ngai na nzoto maboko na yo masoni makila ya motema na ngai ozokisi yo tubinga nde likonga merci en tout cas tope na mère suma chronique nous awana vraiment olobela pona papa Lutumba et ça la plaisir à danger toujours en famille maman Claudine Elengi. Oui, alors bonjour, bonsoir, mes condoléances. La famille, il y avait Lutumba Simaro. Donc, Nazara qui est étonné. Pour Nazara, toujours na fille naïe. Ça a une nouvelle, papa est en hôpital. Papa est en hôpital. Pour tout le temps, une nouvelle à papa. En tout cas, papa Lutumba Koufi. En tout cas, ils ont passé pour la biso. Pour la linga banzemba vient na Lutumba trop. Na kota rappé ba concert ne mingi na biboa. Na kenda rappé na ba concert na ya beta kana yolo. Na zalaka trop bon. Ils ont zela na biso nyonso. En tout cas, vraiment papa
na bobo tozalaki nango na banzembo yembela biso totikali kana ba souvenir. En tout cas vraiment am na ye vraiment qui ne peut manaper quoi. Hein? En tout cas tu éviter là mususu to okute bembango na kin pour tozo kende donc tozala biso na sokuna. On est ensemble pour que nous la papa na biso sur place quoi. Donc mes condoléances à toute la famille Lutumba, na pesipino bambote belé, na pesipino bambote vraiment mes condoléances souper à ligne des champions et puis vraiment pour na papa Lutumba. Donc tozala biso na sokuna on est ensemble vraiment papa zalaki boboto. Donc papa yembela biso banzembo moko o vraiment to kanisaka les muso za problème na couple na yo oyembi vraiment au bon appelle les muso zonti bolingo na vraiment papa vraiment ça passe et ça passe. Je manque les mots bon les anzela na biso nyonso vraiment na ebité na ko bande ni to za na passe na motema vraiment c'est bon. On a départ, il y a père fondateur. Il y a papa fondateur. Oh, il y a ça vraiment barumba à Congo. Et ça papa Lutumba. Papa Lutumba mutabini ça biso boye bibino nyonso vraiment. Oh, il y a vraiment na ebité vraiment il faut que ça mokili na ye. Donc bah bisous na tout le monde bah mes condoléances na famille Lutumba nyonso na Congo mobimba Afrique. Donc bah tout nyonso des ans na biso nyonso bon. Papa vraiment. Donc, je manque les mots. On peut lui dire que merci. Merci papa. Na nyoso sala pona biso na pona mboka na biso Congo. Nevmo sala vraiment rumbe bina maka. Otikeli biso loko wana. Donc to robo sana ote. Donc ozaka na ba image na biso, ozana kati na biso pour to kotika ah papa Lutumba. To robo sana pe place to zakite ko ya ko bina, to bando yaka toujours papa. Bon, bye bye. Appelé toujours ba musicien. Parce que les musiciens sont un grand homme à Koufi. Il faut que Papa Lutumba, sur le plan historique à Congo, Azali parmi les pères fondateurs de la musique rumba oyo, tout le monde les lois au bêta, tout le monde les lois a profité de star minene. Donc quand on parle de pères fondateurs, c'est bateau sala rumba wana. Donc son a retang yabino batino ba Rosa, ba Grand Calais. Papa Franco, Papa Nico Kassanda, Papa Bombenga, Papa Bokelo Isenge. Donc, Papa Lutumba Zali na groupe wana sans oublier ba pionnier à Liboso Wende na Bowane. Donc, les alliés le monde na zo chango toujours na cadre ya makamamboka. Pour les musiciens, il faut bazala na makamwana mutu. Que makambo to sala ba père fondateur bazali. Bato basala rumba congolaise bazali o lelo ba leader Lades Montana ba oyemba ba souverain ba tsone ba wazekwa ba Kofi Olomide tous ces gens là bazolanda kaka musique bato wana basala donc reconnaissance fait zala nde pays to sepeli na pays lokola bazwa en charge ba obsèque avier gouvernement en charge merci beaucoup. Voilà, et tous les musiciens, c'est une grande personnalité. Ciao. Vraiment, merci. Le président Jimmy Bofossa, Casa d'Abraham, nous tous à Paris, on a eu ça que l'élévation vient de Dieu. Et ça forcing parce que nous sommes là, mes chers amis, mes chers frères, je vous aime beaucoup. On était chez Jimmy Bofossa, Casa d'Abraham. Série Marcadet, 21 rue Marcadet, dans Château Rouge, Paris 18e. Garçon qui toque à Zola de Sabatou. Oh, mon maison de Martine, Moutazo, aux États-Unis, à Rolata Awa. En tout cas, tu sais, que les Congolais, ils ont pété un souffleur dans le Gondabino, tant que la créativité. La danse montana, l'ingibino mingi. Tous au Koba, dans l'émission de Lelo, dans hommage à Papa Lutumba, dimanche n'est pas manqué, rendez-vous n'est pas manqué. Rendez-vous n'est pas manqué. Banzembo Bosenganga ezali. Mes privilèges, na hommage spéciaux pour na Papa Lutumba, et puis pour na Pépé Calais, et puis pour na Vieux Madilou, pour na Papa Taboulay, pour na King Kester et puis pour na Papa Wemba, et pour na Ndombe Petum, c'est-à-dire venez nombreux, le rôle a bien besoin soutenir Bisso.
bana poto bo soutenir biso kaka ndenge baza ko finga biso ke cimetière ba musicien na bisa bango ba musicien simanda ko ba otika la simanda ku ba chaka munda ya courant na molilité munda pétrole pe otika la munda pétrole les artistes qui sont nés des artistes donc biso ba to botama ba artiste so to kufi lelo pe na poto ba kunda biso na pantin kaka bino ba ndeko na biso comme vous êtes là pour nous soutenir qu'il y a de temps à autre, ils ont placé Ebani à Paris plage. Ici c'est Paris chez Mathieu Kamani, 25 avenue Lénine, na Pierre Fitz sur scène, donc ils ont placé Ebani national 1, donc chez Mathieu Kamani et Ebani 25 avenue Lénine, Pierre Fitz sur scène, 23h tous à la Rawana, 23h30 on démarre. Tous en abino ensemble pour tous les lapins nabiso. Vraiment, tous au cours de l'émission nabiso. Laissez tomber Banzela wana Nabonanga o Tika tika Banzela wana Nabonanga o Voici dégolé Nabonanga o Kija Brondo Laissez tomber Nabonanga o Laissez tomber Tika tika o Banzela wana Nabonanga o Francis de Gaulle o Nabonanga o Tona Kaluche Nabonanga o Théole Blanc Laissez tomber joli Mayala Nabonanga o Nadilebo Nabonanga o Nadilebo Sana beaucoup de bongo na ndenge domi sana mama na tuna beaucoup de bongo bawe sana ma bawe sana beaucoup de bongo bawe sana merci de tout bawe sana Jansi Mayasi Vile Babani bawe sana Jansi Mayasi Vile Babani bawe sana Bishajani na nanga tome sana mama bawe sana Kristalilo na nanga tome sana mama bawe sana Kwasie Wade Kole bawe sana Alemu Sebae Kote Langayo Domilengele Mia Hema Ave Manaka Metawea Betesa Nidemo Mulumudi Pitema Oziza Lulungi Mulumudi Mama Erike Ndola Nalinga Lisi ya Komeloba Asika Mana Pasi Aliwa Atakuna ya butu Koma Katana Moite Kosima Kekesa Mama Kelani Nalema ambassadeur Kisha Drongo La comparaison n'est pas raison pour les humains
vanité, vanité, le sabeli n'a pas Gisèle, oh, qui te casse? Oh, tu te l'aimes, Jamal ou beaucoup. Oh, si ça me ndenge ezalaka bana poto awa tozali pas il y a Diego Musique les producteurs les plus fantastiques oyo asala masolo ebele toza pa noko Raoul Rams ogavi Raoul oyo aza général Château Rouge boko otambola na bino en tout cas soki okoti mpe pa Diego te omona elengi ya Château Rouge te donc toza pa na maison de production ya baartiste batekaka vie Lutumba awa en tout cas bana poto toza na mes condoléances ya papa Lutumba vraiment nakutani na cousin na ngai oyo alandi vie le Valois apesa bino ata des paroles pour na mes condoléances nakopesa parole na masa na nga awa aza cousin na nga propre pour na vie Lutumba tolobi kaka ke ba condoléances trop na papa Lutumba to perdre ye bon toana mingi oloba te donc eza mawa bomoni tofandi tozolobelaka ata tozobeta miziki na ye toza pa Diego toali na ba Blaise Lubaki donc Diego Musique tozali awa donc merci vraiment toyibelo oloba te ba condoléances na famille ya papa Lutumba ya peuple congolais to perdre grand star ya ba star quoi bon et aliga nzela mutu nyonso tunde bamo bayembaka ezali mutu nyonso to akoya un jour donc c'est ça maintenant plaisir nazongiseli ba Michel Mangala ba ali awa ba de Napoli Lipemba donc to ali na Château Rouge mandenge ezalaka quoi grand frère nanga Titi Levalo aza siko na kati avion ya Kinshasa plaisir au voyager bien maso tokoli na bango na Paris na franc français vraiment toza na Diego Musique ezali boulevard d'artistes toza pas producteurs les producteurs les plus fantastiques oyo azoteka ba disque belé na poto oyo asali makampe ebele toka na ba respect na yebiso ba artiste en tout cas vraiment to sepeli mingi tokopesa pa ya Karine Voloko azali Karine oyo akoli na milieu ya muziki ayaka na poto pour état que musicien vraiment na raison que sa petite sœur nanga ou aza famille nanga Karine aza star na biso na kati ya poto aya poto na franc français mais ayaki na musala ya muziki azolela pe papa Lutumba ndenge biso nyo tozolela pe na icône akei na kopesa pe Karine apesa biso ata maloba mibale misatu bo tozongisa na Michel Mangala tozongisa pe na vie nanga banga moyo ya bandal tozongisa pe na leki ya Diego vice-président Blaise Lubaki voilà na kopesa pe Karine yaka na poto etaki artiste aza pe mwana ya yolo lobi alelaki ma ya misu mingi lelo na lobi alelisa biso te to rendre hommage to pesa parole lelo alelisa biso te po banda lobi alelaki makasi et puis alobi dimanche toza na epa ya Mathieu Kamani sur 25 avenue Lénine na Pierre Fic banzembo na bino ndenge la danse akoma ko beta chaque dimanche c'est dimanche eza spéciaux pour nous rendre vieux Lutumba hommage ya on tolingi batu balela mingi te to pesa Karine ale Sabino et pas ya Diego Musique. Oui, allô, bonjour à tous. C'est Kabozali Bino Nyonso. Déjà, il y a déjà lobby, donc c'est moi, Karine Voloko Yeyo. C'est moi. Donc, en plus, à part les Karine Voloko, donc, Nazali na kati ya ba Elisano oyo ba Koko, ba papa, ba yaya. Oh, bazo ça la musique, biso tozaki na kati, to comprendre ki bango comme le danseuse on était à l'époque. Donc ngai toyoka ki sango ya papa Lutumba. Donc et pas ngai naza ko regretter te nga naza na sengo.
ngana pas na ngai eza opinion na ngai objectif na ngai nde na yebeli histoire moke ya Papa Lutumba et pas na ngai na koyoka ngo esengo parce que balobi na âge oyo papa komi nango oyo akufeli lelo na âge ya musical na âge na kati ya musique vraiment ezali vraiment rare. Donc azali vraiment pour nangai azali muto oyo akokisi ti na mbula ya 80 ans. Ouais, donc na ba musicien vraiment ezakara Papa Lutumba parce que azaki boboto motema malamu etamboli na ye yango na nzamba komisi ti ndenga kufi lelo. Donc azalaki na bobota kabola kite zaki na esengo yango biso ba musiciens ba danseuses et tout la famille musicale. Donc biso toko sepela toko yemba toko binela ye na baba guitare o nyoso pesa biso esengo eloko tozana ngo yango wana eloko na koyebisaka ya suka ke donc méconnaissance ya na pesa méconnaissance na famille biologique ya Papa Lutumba na bana na yebi ke bana bazaleza parce que bavalaki na papa boboto papa moko vraiment boboto alingaki bana mingi asangisaki bana na ye na yebi ke zali pasi mais esika bozali bo sepela po am susu bino na ngai tokozwa chance ko koma ndenge papa koma kite bolela na esengo bolela na kimia tolingi boboto tolingi koswana te tolingi concurrence te toyene tolela nde papa. Merci beaucoup. Bon les alaki Karine Voloko kande boyaki tozala na sengo parce que na âge papa kufi ba misu ba ozwa chance wana te mémoire nezali ndeka nazo ebisabino ke dimanche c'est dimanche oyo ezali dimanche ya Nzambe banzembo o nga na beta kezali mais nous allons toujours rendre l'hommage spécial pour na Papa Lutumba yango moni toza ko continuer toujours balader pour na message ya donc nous continuer toujours liwa ya Papa Simaro Masia vraiment bandeko ba yotala biso stoki to lobani mais condoléances car na ba congolais ni surtout biso nous to kufeli artiste monene Papa Simaro asala ba evre bela na Congo ba evre ngoyo tozoyoka oya sala yembisa batu ya ndenge na ndenge ba grand talent leto ba ka viona donc musique ya Congo eza bango oto bina kalelo evita pa na bango en tout cas nzamba zoya yamba ayamba Congo na musique ya Congo kende liboso ndenge ya tikeli bisongo oba papa wana vraiment ba bunda bitumba pona rumba congolaise etambola mokili mobimba donc ezaki ba rumba ya ba kibin ba brésilien oto robina kala ba charanga ba nini ba pere robina mais bango ba ya ba bunda bitumba pona rumba na biso s'imposer elongo la rumba wana ezonga na mboka na mape utaki oya biso ekende liboso et puis salama donc ba viana nzamba yambe na kimia nyo surtout asia sali biloko ebeli na mokili. Donc à sepelisa batu longola batu ba souci à sala nini aleli sepe batu na banzemo na binisa batu donc oya sala ebele de érotique à la seko na seko ba na biso ba robina ngo mokili robina ngo na minga ko lobate vraiment les bandeko ba otala ba la danse ba ko tala ngawa pour to continuer ko la Papa Simaro Masia en tout cas on va passer micro pa ya emoko leader la danse. Ndeka tozolo ba wana zalaki mbutalombi parce que na Château Rouge bakolo mboka bayali parce que mboka na mboka zala ba konzi nango tango koti na Château Rouge bana poto mutako sabino te tika pe trafic so koti na Château Rouge pour mon lengi ya Château Rouge au mon bilengi ya 18e faut passer par mbutalombi ba benga ngo ezalo rôle arrêt abis donc c'est-à-dire wana zaki papa lombi malgré tout l'absence de mama lombi yemo patron tozalaki na ye donc aza icône ya quartier ndenge le to père de Vieux Simaro icône de la musique congolaise surtout la rumba congolaise vraiment c'était Mbutalombi kolia kitoko komela kitoko au moins la pour farate kitoko pour keba na ba restaurant keba pe comme mingi ouais ndenge ka sala bana poto vraiment eza journée mo ya mes condoléances makasi ndenge tozalaka ba rotambola ya journée totika ba studio ko freiner ba studio na biso pe ande bozo finga cimetière ba musicien mais za ba artiste bazo travailler c'est la danse montana bolinga mingi na otaki ko freiner ba studio parce que vient na biso akufi oza papa aboti biso aboti ba artiste belé Papa Lutumba
Simaro Masia ndenge tolobaka en tout cas écoute biso tant tolongwe tobeti tour na Château Rouge totala pe moi bandeko pour nous repasser un message to partager comme malheur et mes condoléances ya papa Lutumba ah nazalaki na restaurant mais na exotique chez Dani Production exotique ya kitoko o eza kopsala ke batu ba vivre okuta biloko nyonso ya Congo a batekaka yango c'est-à-dire malangwa nyonso sona bi nyonso ndunda nyonso yango eza exotique to partager à malheur pour y aller ngara biso mingi ba artiste soto tambol to yaka na exotique na biso et pas ya Dani Production sur l'avenue Marcadé nde nazukutani pe na mvuti nakutani na mwasi na ye maman Nabiso, vraiment maman, mes condoléances dans le lobby pour papa Lutumba. Bon, eza pasi talaka Nabiso so ba congolais donc tozolela poète Simaro donc to perdre penza tumoko mutuya artiste munene pour mboka Nabiso eza pasi. Mais bon, je manque des mots. Rien à dire, vraiment paix à son âme. Merci beaucoup. En tout cas, bilement bomoni wana zali to bengare mampata femme exemplaire. Moi ça Dani Production. Donc moi c'est mon bal il va travailler à place moko et ça place à artiste otoyaka to réfléchir moi moké bien ndeka la lobby to ko cesser ba séance avec studio. Mais malgré tout ça, chaque dimanche to beta rapé concert na Pierre Fit et pas à Mathieu Kamani. Togoya après parce que dimanche to ko rendre hommage ya papa Lutumba. Banzembo musu ko beta ma mingi banzembo papa Lutumba to koyembango sur avenue 25 avenue Lénine Pierre Fitz place au la danse Montana beta malgré tout bato azolo ba beta tete biso bana poto so kufi pe awa ba okundo na pantin biso be bana poto tozana ba boîte na biso to betaka donc to ko rendre vie hommage dimanche et pas Mathieu Kamani ndenge zala kaka ne monto kuta na cameraman les plus suspects Gilles va cameraman Gilles va image. Hier mutazo sala probiso artiste tozala tozana exotique chez Dani Production to benga pe Véro Mangoya maman ya Château Rouge à kitoko yé pas betsa barta artiste aza productrice na kuta na ya wa maman Véro malobani no kopesa biso pona papa Lutumba na ndenge papa wuti kotika biso icône ndenge ozaki na choc ya avec Esther na yebi olinga avec Esther mingi et puis papa Mbappé mutakoli sur na Paris pour bateau à Paris. Tozana fidèle à papa Wemba après tozape ma fidèle ming avec Esther to perdre déjà Pépé Calais bon yaza productrice na biso abet rapé ba concert et maman Véro Mangoya loka makasa ebani mingi maman sala image na Château Rouge mais c'est une productrice malobani no tikel biso pour na papa Lutumba pour eza eloko ya rolela na mitema mais tolinga oloba pour bana poto bana kin ba onyoso ba Olanda biso Bayo Kapina Véro Mangoya la productrice à l'Olivier Lutumba n'a pas sur parole Zoa Olobelabs. Oui, donc tous souhaiter qu'à ma condoléance na famille avec Lutumba, Hazaki Star Nabiso, musique na vraiment donc papa Nabiso, biso petoye, bana pe baye, donc musique mo kitoko, souci Nabiso zaka kande to perdre ba grand na musique Nabiso. Bato vraiment basala honneur ya musique na biso ya Congo donc yango tozolela nde tozaboye tozala matanga tozana souci donc tosenga nzambe asunga ba mission na biso mususu totikani na bango apesa bango makasi po na honneur kaka ya mboka na biso donc minga olobeza te tozaka na matanga tozana souci ndenge papa na biso vraiment ke ya tiki biso. Merci. Vraiment merci beaucoup wana zalaki Véro Mangoya loka makasi bala poto bino moboni tozolela papa ndeka na bisi bino ke dimanche to rendre hommage place na betaka na Pierre Fit et pas ya Mathieu Kamani banzembo na bino ezali mais privilège na banzembo to ko perdre icône na biso ya mboka a tozalaki pas exotique Dani exotique ndeka bomoni maman mokonzi mutazali wana mampata maman aza exemplaire vraiment toujours continuer ko balader et puis to royala bino ba acapella merci beaucoup toujours continuer émission na biso. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Des logés à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express.
bakifunda nyonso nazokende na Angola soki naza na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malwavengi. Vraiment, ndeko na biso congolais faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman global PM Express. On biso toujours artiste oyo, il nous a toujours bateau bazana ba idée sur le Patrick Malwavengi. À aire d'ouverture na biso ali de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malwavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Wapi, na Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh nyonso, alingi, atinda biloko, koluka mundondo te. Tokutani awa na Global Express, Patrick Malwavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, Edino Image, au Kozwa. Yeza kaka, au Pesi, au récupérer la Kinshasa, Patrick Malwavengi. Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo. 25 rue Léon 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa na Global Express avant idéologie en voilà. Vive l'agence Global PM Express Patrick Malwavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso au en France, pour la reçoit la déronation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la poli, nous avons la fret par conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériennes ou le team dans l'avion. Le team de la petit poli, la poli express, où cela va des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter, comment on a mis au fouti à la poto, pour saluer ma sur la kin, la dengue et à biso la poto, pour l'équipe agence, au jus DVD nayo, au moins dengue prestation et les cas qui n'a kin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tchelino, aux huiles. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses.